reprocher Gamakasi. Yoke mbango otike sika oyo. Bo bato bako bima na kati ya ba prison. Bako kende wapi. Na tuliza me problème ni lisusu. Abi olobi makama patemte. Na yoki fomo kedele la likolo. Bo bongisa ye. Bazo yebisa anjo atikalaki. Bongisa ba koton. Fina koton makasi. Fina ye koton makasi. Tobani kokende. Tobani kokende. Tolanda nzela moroboy. Tolandi nzela wana tolandi. Tokomi esika moko. Tozo ya tokomi pembeni. E tokomi pembeni. Na moni oya kitisi epe. Ope akitisi epe. Nde totele wana libanda ya sitene. Nde na tuni se jour de mort en wezani. En tout cas na mona motuti ayebo na fungula. Afongoli. Mais na mona kambala moko. Mon pepe moko sali ou tokomi na kati. Pese ba mokare chungwana tout. Tozik saki apo. Balo elali na cimetière. Nzoka nde l'esprit de mort balatsa biso na nzoto. Mwindu. Nga tuni o mama leki na ngati. O mwana suka ba mama. Babio yebi ye na bi oui o mama leki na. Ye koto nini? Azaka ni mapesa mobutu. Kwa toza de. Na kufi ongi. Yesu gazi loboko atebo. Ngabo tuna kaba ange. Pona ni danse na ngaza mawa. Bato ba leka mbango bo pona nini? Na kufi o bazaki lokola ba docteur ba lati vert. Na moni ba mo ba mataka bo. Bazo mata ti ba komi na mapata ba limwe. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie pas ses bienfaits. Je dis bonjour. Peuple de Dieu, shalom, que la faveur et la grâce de notre roi nous comblent. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. La princesse, la humble servante de Dieu, maman Tiffany dans vos maisons, partout où vous nous suivez. En ce moment, nous sommes avec maman Déborah, à travers son témoignage, nous sommes bénis. Et batouao comme la biso, batouao commenter, vraiment, bolingi témoignage au makasi. Sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après pour dire déjà bonjour à la dame, bonjour à la servante de Dieu. Je sais que sur ces plateaux, elle n'est pas seule. Je confirme qu'elle est avec son fils spirituel, l'apôtre Michael. Régie qui se tient à la main de Yves et Bolofa. Donnez-nous un cantique et on se retrouve tout juste après. À vous. Okay, toka hold on. So
Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va. On y va. Allez, katela. 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 Allez. Tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga. Tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Yoka, 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 yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, kona nini. Le ciel est mon trône, la terre je vous... Le ciel est mon trône, mais la terre je vous ai donné. Shalom, peuple de Dieu. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth, je vous signale qu'il revient bientôt. Donc, tout s'est préparé à la rencontre de l'époux. Maman Betty Kokelea, maman Foura, papa Deyo, papa Kaïs, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ, Nekab. Pourquoi pas mon papa que j'aime beaucoup, papa Guy Labala, papa des papas, donc maman Lauriane. Maman Lauriane et maman Louise, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, que le Seigneur vous bénisse. Au départ, je disais, je suis avec la servante de Dieu, maman Déborah. C'est mon invité spécial du jour. Mais avant de dire bonjour à la servante de Dieu, laissez-moi d'abord dire bonjour à l'homme de Dieu qui est sur ces plateaux, accompagné toujours de maman Naïe. Je dis shalom l'homme de Dieu. Shalom maman. Bonne santé. Nzambe azobatela kimela. Rajeuni. Et si on goza toujours mingi tant tozana ngamu naye. Amen, amen. Mambote na bana Nzambe comment ba apprécier témoignage wana pamba tena bitu yozaka tango nyonso na maman. Ba bonjour nanga ebele et pas ya ba chrétien nyonso na monde pe ba pagan. Bo ba sambela te bonjour parce que ça toujours mingi na yebiki toya na ngambo ya Christ to koma toujours famille ya monene pour que adoration mataka toujours et pas ya créateur na biso. Bonjour nanga et pas ya pasteur Godé na Salem Nangaba. Bonjour et pas ya maman Louise Weni na États-Unis. Bonjour na maman Antomo Jinga na France. Bonjour na bande konyos ya Afrique du Sud. Wana famille Weni nyonso Jacques-Claude, Thérèse Weni, Ola Weni. Donc vous tous je vous porte du cœur. Na lingi bino nyonso bana Nzambe, famille Mavuzi nyonso na Simulumba Mavuzi na États-Unis. Bonjour et bonjour encore na famille nyonso wapi. Wana na Apesi mbote na bana mama Déborah. Baleki na ngai Judith Lama, Cédric Lama, Fousta Lama, Gédéon Lama, votre yaya est né. Na salué bien au nom de Jésus-Christ et puis ba fidèle nyons na monde partout bozolanda biso ils en la Suède, les États-Unis, na Belgique, na France, na Goma, na Est ya Congo, na Rwanda bisika nyons bozosangana pona kombo ya Yesu Kristo na tina kolanda musala Nzambe ba bonjour na ngai pa na bino. Merci. Ok, je regarde la servante. Bonjour maman. Bonjour, bonjour yaya. Bonne santé. Santé malam. Eh mon anaka maman, boni batu bayambit le témoignage na lolenge. Batu balele kaki balba. Ba se plaît ba maman mais tout epsanga bayambi ngone. Bayambi on kitoko bazo sepela vraiment. Ba sepeli makasi bazo lo maman continuer ka. Ko kata teti na suka. Eh pour après insister ba bima tu fanya banda mais on kata. To kata te maman. Ba condition to katela ki première fois ezalaki me awa ikozali sute. Amen. To continuer on na suka. Amen, mais pesa déjà témoignage to ko bato kende déjà. Vraiment na pesi Nzambe merci pour na temps on a yebi ete bozo landanga. Yango Nzambe apapola bino pe et marcher bien na journal lelo o eza vendredi saint o mokolo Jésus akufaki na croix. Oyo bakene kotie na kunda parce quoi dimanche vraiment Nzambe apamola bino bato bazolanda makambo puisque eza makambo minene o tozoyeba secret oyo ya monde ya Satan pe secret o Nzambe alingi pona biso yango na pesi bino merci bino nyonso bovandi awa bozolanda bolembanga te bobayenga te naza ya bino na obana koloba na pesi bino nyonso mbote o bozolanda na monde entier puisque témoignage na yebisa bino premier jour thème nango ezaka la crise spirituelle dans le monde entier
sikoyo crise wana ekoti Nzambe atindi témoignage po ete tofongwama toyeba basekret mpe tolobaki sous thème nango ezala l'ouverture et la délivrance des prisonniers, c'est-à-dire bato bakota prison Nzambe aza na posa kofongola bango. Donc eza témoignage o Nzambe apesi mpe na maman Déborah, mort est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Ezaki Nzambe aligaki na leka bongo na zonga na vie po na témoigner bino. Yango na pesi bino nyonso mbote vraiment na komba Jésus-Christ de Nazareth tozo koba témoignage na biso. OK. To koba tosukaki na 10e biso tosukaki na 9e jour. Tozo ke le 10e jour. Tozo ke le 10e jour. Na 9e jour tolobaki mingi makambo etali ba coutume, makambo etali idole, makambo etali donc makambo lelo to monela pasi. Mingi ba pasi otoza nango lelo ezaka ba mabe otosala te hein. Mingi eza coutume. Kutu na tuna Nzambe mais avant pona ni oyebisa biso te. Nzambe bibo ezaki rokola te na oyebisa bino ndeni. Coutume eza eloko moko eza barrière ya suka ya Satan. Satan tia ba barrière na ye mais ya coutume eza suka. Soki moto abimi na ba idole te na ba totem te na ba coutume te mutu wana aza délivré te. Yango wana tomonaki makambo wana. Tomonaki les 3 prisons. Pe na les 3 prisons wana bien aimé, il faut luka délivrance. Kolinga te okanga maka na prison. Sala effort o maman Déborah bano sala. Maman Déborah sala effort na prison ya chair ko sambela. Maman Déborah sala effort na prison de l'esprit, na prison a po abima. Yo pe sala effort o bima. Soki obimi na prison, luka wapi ndenge nini okozwa délivrance totale pour Nzambe asaleli ayo. Pour soit délivrance totale makambo oyo, il faut kolinga ozwa baptême. Soko ozwi baptême na yo, ozwi baptême o azoto de badinisa bato na mai, pe Nzambe rebaptiser baptême à Saint-Esprit, puisque awa tozo ke na pas ya kokoma na makambo minene lola. Pour longa makambo wana il faut za baptiser. Bien aimé, avant de continuer témoignage na biso, na kozonga pas en arrière. Pour Nzambe a reproché gamakasi. Yoka mbango otike sika oyo. Bo bato ba bima na kati ba prison, ba kende wapi. Na tuliza me problème ni lisusu. Abi olobi makama patemte. Ne ko kanisa na bia ya solo makamana na lobi te. To kozonga pas en arrière. Oyebi erna yambi Yesu. Mokolo moko Nzambe alobaki il faut azwa ser moko na kati église. Ser wana il faut que tel se makamu o ezana lola. Ngape na yebate kezanga mais na tongo toke na église et toke église babanika louange boye mbala moko mokolango na luwaki Nzambe mingi na binela Nzambe mingi. Nga na yeba ko yemba te na za do ko yemba te lokola ba mama Stéphanie. Mais na toka kobina makasi na bina makasi makama Nzambe. Donc ngai so batie louange na binaka mais koyemba na sananga na voix koyemba te. Siko mokolango na binaka mingi na bini bongo mbala moko na kwei na kwei mbala moko Nzambe apesi prophétie bo banga te bo bana kwa adorer Nzambe bo banga te na zozwa ye na okende na ye nde na kwea ki bongo na kwene na escas mbala moko na moni ba ange mibale babimi balobi na kato mati to bandi ko mata to so mata na escalier to mati to kome likolo na moni lopango moko ezaki a clôturer donc ba mi par exemple moye bate 4 ezani pe na porte ya lopango wana nde na moni bakomi likolo a porte le tout est accomplir et to komi wana na porte ya lopango libanda na moni 2 anges batalani na porte bazo pepaka bepe na bango boy et to komi pembeni nde bakitisi bepe biso to komi pe wana nde batuni ba ange nazaki na bango babi oyo nani boye na ye balobi o ser sapine wana nanu nazaki nazwi koma mama Déborah te balobi o ser sabine sikoyo balobi bino boye na ser sabine nde yeni
Nzambe alobaki boya na sœur Justine bango babite lettre on Nzambe apesi biso ezaki ya recommencer Sabine yoyo te babite mais c'est motu oyo akokota na kati ezaka motu aza baptisé mais sœur Sabine aza païenne akokota ndenge nini ngabi nana yebisi bino naza païenne naza païenne te ebongo kombo Sabine o nana pesanga nga nazwaki kombo na baptême nga naza païenne te babi yo oza païenne te est-ce que ozwa baptême nabi nazwa baptême babi nini nabi nazalaka bébé babi est-ce que bébé bako baptisé yesu bana botama est-ce que bino bomona ye bébé ba baptisé baptême eza nanu nini baptême eza engagement o moto asigné ke nandimi kokufa na yesu pe kosekwa na yesu bon bébé azwaka engagement te baptême pe bavandela motu témoin te baptême yo moko nde ozozwa engagement yesu elakela ozwa baptême est-ce que balobaki témoin ezala wana témoin ezalaki ka Saint-Esprit yo ozwa baptême te bazozongisa yo bakezwa sœur Justine nde na kati ya lopango wana nayoka louange makasi bato bazoluwe bato bazoluwe na kati nabi pardon bokotanga na kati naketala bato bayemba wana linga louange makasi babi te okota te oza païen okota te zonga bake baptisé yo après tokozwa lisusu oya kote yo nde nalobaki te si c'est comme ça du fait que na olinga louange wana banzemo bayemba eza otoyemba na mokili pardon bokotanga ata nake libela te natalaka bato bayemba après nazongi nanga babi okokota te nde nasengaki bobatize nga kote oyo babi yo moni maya to baptisé au nid mai eza te yesu oyo azalaka mpenza nzambe ye moko mwana nzambe ye moko nzambe yo mona te bakela obatize na mokili koto babatiza batu te koto babatiza batu te zonga na mokili babatize yo nabi nayebi nanga bateme wana te babi yo siko bateme ozwa ya nini nabi oyebi bateme oyo babatiza batu te na katolike oyo basopela mai na motu yango wana babi tala omoni baptême oyo bazobatize bana mike eza erreur bana mike bakobatize bango te bana mike bakobénir bango soki bolobi ke baolanda schéma ya Jésus c'est qu'il faut bolanda nyonso lolenge Jésus asalaka et Jésus azalaka bébé ye babatiza ye te babénira ye era ye kokola nde azwi baptême puisque ayebi ndenge nini osigné engagement mais bino bozoki ebatize bana mike bobatize bango mpo ani est-ce que eboloba wana eza mwana wana yoka eza mwana te eza motu oyo azwi oyo aza papa baptême na ye na mama baptême na ye azondima siko oyebi te soki motu wana azalaki motu ya milangwa azotransmettre milangwa na mwana botika motu ye moko azwa engagement ngabi siko babato oyo nyonso bazwaka baptême oyo ya mai yango kodinisa te bazwa baptême ya mabe babi tala ezala ozwi na mai ezala ozwi na drapeau ezala ozwi na moto méthode nyonso basopeli mai na motu mais soki okezwa oyo ya mai te nzambe akonsidera te ngabi me na bible eza na place moko na tanga oyo balobaki ke moïse asisi kotonga tabernacle basopelaki balevi bamai na motu babanosopela babi wana eza ombre na réalité présent badinisa bango na mai na mbala moko nde nalobi siseko bon bino bolobi ke so nazwi bateme wana te nakokota te bo moto lokola noiri soki awa na lopango oyo bokokota ye te mpo azwa bateme wana akokota te awa bo soki mpo azwa bateme wana te estce akokota awa te moto lokola noiri nde akufa wana estce akokende lola te mpo azwi bateme wana te batuninga yo oza noirite yo oza noirite te anoirite eza grâce na ye particulier yo okopare anoirite yo oza noirite te yo oza mama Déborah balobi songa na mokili bakebatize yo ngabi bopesanga bateme kaka kote oyo baboyaki ngabi nazwa d'ailleurs ata boboyi me nazwa bateme nde baye na buku ya monene bafongoli buku wana batuninga yo ozwa bateme wapi ngabi nga nazwaki bateme na province ya Bandundu na mboka moko babengi Ipamu boyebi yango eza na territoire Idiofa est-ce que boyebi mboka yango babi toyebi yango na mbala moko nde bafongoli buku ya monene
babita la province abandunu yango territoire idiofa yango bana otala komo na yo Natali komo na nga ezate babita la na buku abatem komo na ezate yo za na komo kote ote yo so abatem te zonga na mokili bapesa batem nga bia omoni kombo na nga ekoti na buku ote peut-être nakenda kikwiti kozela bamalongi ya batem nakenda na mokana na nga batem peut-être kozala na kikwiti bafongola kikwiti kombo na nga eza te nabi peut-être nazaki na bandundu ville nakenda opesa carte na nga batem kuna mpo nakoma maser bakotia kombo kuna bafongoli bandundu ville kombo na nga eza te babi kombo na yo eza te batem wana toyebi yango te zonga na mokili bake dinso na mai nde na mbala moko bayebisi nga telema tourne elongi na yo na tourne elongi batindiki nga batindiki nga mbala moko na lamuki mais na lamukaki bien aimé na partager peu vision peu na salaki 3 heures du temps nazo partager vision na partager vision nyonso mais baomemanga mai na banolinga te kokende ozwa batem nde Nzambe parti wana nayaki kozwa batem nde Nzambe apesanga ministère oyo parti oyo nalobaki te Nzambe azokonsiste nga naloba donc vraiment yo motu oyo olandi makambo ya baprison prison ya chair prison ya âme prison de l'esprit makambo ya coutume makambo ya totem makambo ya idole na oyebisa yo ke sala effort même ata lelo même ata lobi bapatize yo oprofite na pak oyo kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu to silisi makambo ya batema wana sikoyo bozolandanga ndenge nakufaki awa nano nakufi te na banayeka kokufa moke na lamuki etokomi na 10e jour nakoti na 10e jour nalalaki mpe bien mpo na pokwa wana ya 9e jour nakende opanza bakisi oyo ezalaki ya coutume na biso oyo ezalaki baidole na biso nake panza yango esili nalobaki boye nabangaki kozonga epa na biso kolala nde nakende olala epa ya grande sere nalali nakomi na dimanche na ntongo nabimi mpe bien nake suba naye kozonga me nakondi makasi nde nasengi kiti bapesi nga navandi libanda banda nakotaki jeune oyo ya 10 jours nazalaki na bebe ya 8 mois eza oyo lelo azotanga na ipene nazalaki na bebe ya 8 mois me ata mokolo moko natuna te ke mwana na nga aza wapi na rezona mpe mwana te me mokolo yango navandi libanda nde na rezone nabi mwana na nga aza wapi bebe nazala na bebe te babi azali nabi aza wapi nde grande sœur ayebisi nga ke aza na ndako ya kolala nabi bopesa nga ye bakebimisa mpe mwana bapesi nga na vandi nde na vandi moke boye naye komona bamama moko baye kotala nga baye na nguba nde baye awa tokoti na 10e jour sikoyo nakoti na 10e jour banda nakota jeune oyo nazaka na bebe ya 8 mois mais ata mokolo moko na raisonna bebe te ata mokolo moko natuna mpe bebe te bebe mpe na minute wana omela lisu mabele te bakoma omelisa eka bamiliki donc atikala na maboka na mama atikala na maboko ya bandeko mosusu wana na bana makolutu bamama kolutu na ye donc baza na ye nga mpe natunaki te mais namoni na 10e jour on dirait raisonnement na nga ezongi nde natunaki n'est-ce pas nazala na bebe balobi oza na bebe nde natuni aza wapi o alali na ndako nde mwana grande sœur atuni nga namema ye nabi eyelanga bebe aye mpe na bebe namemi bebe na maboko naye komona bamama mosusu baye bazoloba Nzambe azwa lukumu mwana lelo akomi kimia boye Nzambe komisa mwana oka boye ko mwana niokami bazwi nguba bapesi siko na mbala mona moni bana mike balati bilama sika donc bilama sika mpenza baoleka nde natuni grande sœur mpona ni bato balati bilama sika bo eza feti babite bilama bonane ngabi bolia bonane babi moko toliaka bonane ozaka na hôpital nabi siko lelo nini abi lelo tokomi le 3 janvier
nabi ya bon année salama babi nabi mo fetaki balobi te ato fete ndeni tozaki na hôpital donc nayeba na nga pete balia bonne année pese makambo ebandi na 1997 wana tokomi na 1998 na tuni pe tokomi na 98 babi déjà toza na 98 abi ya bon siko na mbala moko na yebisi nazoka nzala abi nzala abi lelo yoki nzala na bi nzala ko na bi compter nano lelo 40e jour ya lobi lelo 10e jour kutu na tia to batre okoti na 10e jour na bi wana na kolia na nga alobi ekolia ba mama na balobi te bo pese biloko te bo pese ti ya rouge bo tia miliki te mais bo tia sukali ebele na mbala moko ye grâce à zongi que maman ke no luka sukali ti ero ayete ale après na fandi liso na bi ya nzala bo pesa nga biloko na soka nzala ya lobi leki na nga biloko ezate na tokselo nguba na bi ata nguba ya na nde akei akalingi nguba aye nango era yenga pena mwana na maboko namba moko alobi esko koko pasola na bi wi na ko pasola sana nga bien problème te na zinguba na meki ko pasola bo na moni maboko elengi makasi yesu ko tante azaki akoti ndako na benye yaka aye ko bima na bita maboko eso lenga bonini maboko eso lenga nini ya bitika kasi wenzala nga lobaki tika na pasola yo boyi tika nga na pasola Azui pe bonga ate wana mopaza kiti nanga abani pe ko pasola nguba Azui nguba lobi na lesa yo nga lobi te nga moko no kolia ate nguba na loboko nazi grena nguba na fini na tie bebe na monoko nazi lisu na fini na tie na monoko na eko tombola nguba pona tia kabo donc ekoka na monoko te na moni ba ange ba bimelinga mibale balobi ne mange pas nga pe loboko ekangami kabo alobi ne mange pas siko yaya alobi yate boni liso ekangami bo ngabi ne mange pas liso ndeni bino bolobaki na olia na 10e jour bon siko to komi 10e jour no kanzala na lia te pona nini ba balobi okolia te musale silité tozo kende na yo siko gante alobi o loba na nani so balobi ko zali boma oboyi ke na zali boma te okomi liso loba na bi yaya ozo mona bato te abinga no mona bango te wapi bango na bi bato batelemi balobi na lia te mosala esilité na mbala moko balobi na nga yebisa yaya na bino amema mwana alongola mwana na makolo na yo amema na maboko toyo kozwa yo nde na yebisa yaya mema mwana yepe azui mwana ba yebisa nga yebisa ye omoni nde tozwa yo balela yo te bakunda yo pe te ata ndenge nini balela te bakunda te tosano mikolo misatu tozwa kozongisa yo nga bina lina kufa balobi te okufa te tozoki etaliso mabombani babanga pe te babi yebisa ye nga pe na tourne yaya ozomona bato oyo abi te na omona bango te nabi ba ange bango babi bolelanga te bokundanga te bobanga pe te bobondelaka nzambe mingi bakozongisa nga yaya na biso alobi eleki na nga nini olingi okufa yaya pardon kokufa te leki na nga kokufa te tozaka biso mibale kokufa te tozela bamama baya kokufa te pardon nga bi te balobi na okufa te balobi na okelakisa baokelakisanga makambo na ozonga na mbala moko namoni lisusu ba ange wana bazoloba bongo namoni lisusu 3 ange bakiti balati teni ya badokter nde badokter bakende opération batie bakashine wana na mondoko ndeka badokter batiaka bazaki kolata basutani moko ya couleur verte bakiti bakiti na mbala moko bayebisi ba ange bazoyebisa ba ange bayeki liboso boyebisa ye ayebisa yaya na ye batie tout droit na mbala moko na bengi pe yaka ya ye balobi yebisa ya na bino akanga mwana na mokongo azwa bebe wana mabowa te na mokongo ngape na lobi yaya kanga bebe na mokongo siko yaya wana na bomoto na kufi na note yaya pe azui bebe akangi na mokongo na mbala moko ange moko azaki lokola docteur aye na serin aye na serin
abi tia makolo no tout droit nga yebisi yaya tianga makolo tout droit yaya pe asembolinga makolo era asembolinga makolo nazaki likola kiti moko boye o basembola boye mbamoko makolo pe ke tout droit ange azaki lokola docteur aye na serin apesinga lokolo pa toka mbala mwa selika pa abimisi mama makulu na ngai ekufi esala lisu te makolo ekomi tout droit sikoyo alobi ayebisi ba ange wana boyebisa ayeba te yana bango te maboko tout droit bayebisi nga pe benga yana yo yebisa te tout droit aloba na langue ne ba okuna bazoloba so na langue na bango ba o ba yebisa nga na français yebisa yana bino ate makolo tout droit nga pe na yebisi yaya tianga maboko tout droit tianga pe maboko tout droit yepe atenga tout droit donc azui makolo atie tout droit azui pe maboko atie tout droit mama bapesi tonga na loboko pa babimisi tonga ale maboko ekomi tout droit na mbala moko ange mosusu na kati na bango aye apusinga mopepe na miso azui coton atenga na matoi era atenga bacoton na matoi en tout cas na oyoka lisu te era apesa mopepe na miso namoni on dirait miso na nga net molili moko ezoya na miso on dirait pongi na komo yoka net pongi sikoyo ngai na bano boya na lala ifo natala eloko nini basalanga bon mpona ndi apesinga mopepe na mbala moko azwi kisi moko lokola bagutu oyo totia na miso e toza na polo aye apesi liso gutu moko pongi eye makasi me nga sikoyo nosala efort ofongola miso bien aimé place yango mona moto so alinga kufa miso ezotourne eza bamopepe wana bakiso batiaka biso na miso donc nosala effort e miso wana ebouge rapide eza moto wana osala effort afongola mais moyen te koto bazomona miso ezotourne rapide mais kuna ezaki nga na banosala effort mpo miso na ngai efongwama sikoyo na mbala moko ere batienga bakoto bongo batiengai bakisi wana na miso namoni na kati na bango mosusu aye donc aye azui monoko na ye atenga na zolo avant nano atenga monoko ne na zolo ere grand sœur amoni miso na ngai tourne rapide nde grand sœur abangi atiki nga wana ake na face na biso ake benga bavoisin na biso pese na lopango moto azalaka teka biso mibale ake benga bavoisin ke tokende kuna leki na ngango ayebisanga ke bato moko baye kokanga ye bona mbala moko namoni miso na ye ezotourne nde bato baye mbango ere baye bamoni nga deja na nsima ere akei ange mosusu wana azwi monoko ne atie na zolo na nga abandi kobenda nga ondiri azobenda souffle donc azobenda nde ezalaka bebe aza na rime eza bato ebele omona bebe so rime ekangami ozobenda rime wana ebima donc azobenda nga bongo ere azobenda nazosanti na kati na nga eloko mosusu mpe emata na mbala moko nayoki eleli fan ere eleli fan namoni moto mosusu abimi tokomi te moto mosusu abimi moto mosusu yeyo ya kolala siko oyo abimi o barapidité nga ere na bimi bongo oyo abimi o babeni na solo e barapidité nga bazwi rope moko apembe balatisi nga bazwi kisi moko nana va balatisa nga rope apembe bazwi eloko moko soki ezaka poudre so nini yebi te basopeli nga na nzoto basopeli nga bapoudre wana na nzoto bazwi elamba pembe balati nga bazwi oyo etikali lisusu basopeli yango poudre siko nga nokoprane te noma nzoto mibale natali mpe bo nabi o mama Déborah oyo nga me mpo na nini tokomi de biso te mpo na nini nde natuni bato oyo baye baange mpo na nini ngai oyo nani mama Déborah te oyo lisu nani ngai te me nga de mpo na nini pourquoi toza de nakufi balobi okufi te nabi est ce que moto azanda banzoto mibale oyo nga oyo alali oyo akotelema eza nini boye nakufi te babi te okufi te nabi boyebisa nga ka mpo na nini aza banzoto mibale baokokoyebisa nga te sikoyo eriya na biso akezwa bato mobali na ye azalaki na ekole mpesi azalaki enseignant ekole mpe ekole moko ya protestant eza pembe na biso sikoyo akela na mobali ne na ekole mobali ne aye bakuti nga mpe na bana 6e mibali baye ebele bakuti nga na lali me nzoto oyo ebimaki ere bazoya na banomona bango nga akotelema
na moni pe na so pe distinguer o grande sœur o mobaline o mututel baso le kangape ngape na zaka hotelo mapembe na ba ange na moni bakei batali nzoto elali babani ko finango ba fini miso baso fina moni mobala grande sœur bouger mutu grande sœur azo tuna ye nini akufi iboye msanga vérité so akufi mobali na kosi ka akufi te na moni azana pongi eza bakisa pongi ameli ebele nde batomolanga bake kotanga na ndako puisque fula bato bano ye ebele bake kotanga na ndako na mbala moko nde na moni mobali ya grande sœur abimi ngape na omona ye nzoka nde akezwa mama na mbala moko na moni grande sœur na porte atie loboko na litama donc yesu alinga lela bayebisa lela te aza na pongi yesu kazi loboko atie boye nga botunaka ba ange mpo na nini grande sœur na nga aza mawa bato baleka mbango boye mpo na nini nakufi en tout cas babanda oyebisanga te ke nakufi nga mpe na okomprendre te nga banzoto mibale nga bamemi nga ndako nga mosusu ngayo eza mpenza nini na okomprendre se nango te nzoka nde bamosusu bake na hôpital bakezwa brancard mbeto o hôpital batya babebeme bakezwa yango baye nango siko na bamona moni mpe mama na nga mama azoya na semeki na nga mpe nazoyeba ke mama mais courage akobenga ye eza te courage akolobisa ye eza te courage donc courage mpenza ozoyeba te so forme nini na nzoto nga mpe na okomprendre te sikoyo grande sœur mama leki mama mpe azoleka nga mpe na omona mama mpe atuni yaya eza nini bato batoni bonini grande sœur bani kobetela ye ote abimi bien ake suba aye kozonga asengi nguba na sali me na bamona moni maboko na elengi nasi nguba na pasoli na pesi ye alinga alia loboko ekangami ka boye ayebisi nga ke baange balobi baye kozwa ye balela ye te bakunda ye te mama alobi ya solo siko aza wapi abi te nde bato baoye ebele yango tokoti ye na ndako na mbala moko nga na tourne natali baange nabi grande sœur alobi ke nga nalobaki bozokenda nga donc nakufi babi te okufi te ozoyoka te mpo nani mbala moko bakei mama akoti ndako mama mpe atali nga mpe naotala mama nabi wana mama na kati natali mama bani kofina ngai mama azofina maboko nga mpe naotala azobouge nga abimi nga na suki makasi naobouge te mama abouge motu mama abimi namoni azokenda kwea ndako ezaki balonda bamatiti alumbalumba mama akebuka matiti alumbalumba abuki na bapilipili azozonga nga mpe naomona mama mamuna banji bokena te toke te tozaka wana soki moto akufi sika akenda nano te azalaka wana so priere eza makasi soki eza na volonté ya nzambe te ke akufwa booprie akosekwa na ye bazala nano ka wana na mbala moko namoni mama ye na lumbalumba atie pilipili na kati atie nga na zolo akoti mpenza na zolo rien naosala meme tse te naobouge mpe te mama sali esimba te mama bimi alobi boyelanga kati na mai baye na kati na mai mama bani kosokolanga naobouge mpe te grande sœur asimi nga mama asimi bato bakoti basokoli nga mai ebouge te mama bi boyelanga elamba baye na elamba balatisi nga basisi kolatisa nga nde mama alobi tokende siko hôpital aku me moto asa te nga atuni na tourne baange yoka mama alobi ke moto asa te seke nakufi balobi te na mbala moko basisi kobongisa nga esili nde namoni ange mosu azoya na maboko asimi epe ayeba yebisi ebo baninga ne bayebisi ebo yo ozotikala bao mibale bazokende na ye bao misato bozonga na bino sikoyo yo okotikala soki omoni ke bato bakoma découragé bazozwa pensé yoke luka cercueil ya kokunda ye yo siko réchauffe ye ngabi do bacercueil wana kufi babi te bazoyebisa o réchauffe aka ye mpo babanga te yo sikoyo so omoni bakoma obanga obandi koloba na kati ata ya mutu ke akufi te oyoki ti mokoto ozonga yo tikalao
siko ba o bazaki lokola ba docteur ba lati vert na moni ba mo ba o mataka bo bazo mata ti ba komi na mapata ba limwe ba oyo bazalaki ya liboso na bayaki ko pekisanga na li yango bate nde ba yebsinga tokei ba moko na bani ko landa bango biso pe tokende e tokende na makolo nazaka na sapatu te me nazaki kana sutani moko apembe na kitambala mutu batenga me sapatu na makolo ezate nga pe ide teke na dukata sapatu me tozokende kaka toza na kokende tokomika na balabala pese ndako ya grande eza na prince tozokatisa prince po tokoma na rive okuna nde nayoki na nsima mama azolela mama agangi ere batomboli ebeme na nga na ndako ere bazoyo kotia na mbeto hôpital wana mpo batombolanga nde mama agangi boye mwana nga akufi ma Déborah akufi Sabina akufi mwana na nga Sabina mbala moko nayoki vo ya mama nde na tourne nazotala kote mama azolela mbala moko baange wana balobi ne tourne pas kotala nsima te nzela oto okende batala nsima te mpo na nini ozotala nsima na mbala moko nayoki fo moko ebelela likolo bobongisa ye bazoyebisa ange atikalaki bongisa bakoton fina koton makasi fina ye koton makasi ange wana mpe afini koton makasi ere afini koton makasi mbala moko naoyoka lisu te vana bango baolela nazoka te raisonnement mpe lisu ke naza na mwana eza te raisonnement ke naza na bandeko eza te bafini koton esili sikoyo tookende nzoka nde bakoton kuna ezalaki ya kofinama makasi te bafini seke nakufi libela bakangi matoi na nga bakangi miso na nga naokomprendre lisu te me nini namonaki tobandi kokende tolanda nzela moko boye tolandi nzela wana tolandi tokomi esika moko nde namonaki deux citernes citerne moko na gauche baciterne on dirait oyo eza na pétrole congo oyo batiaka bapétrole wana bamajoute baessence baciterne minene moko na côté gauche mosusu na côté droite na katikati ya citerne nzela prince ekenda boulevard ya monene mpenza ekenda sikoyo liboso les deux citernes na citerne gauche namoni ange na épée aopepa bongo na citerne à droite mpe ange na épée tous les deux citernes na oyo ya gauche na oyo ya droite bakangi yango ta gayera fungula moko ta monene awo bakangi oyo fungula sikoyo baange wana libanda ya citerne bazopepaka bepe na bango biso mpe tozoya tokomi pembeni tokomi pembeni namoni oyo akitisi epe oyo mpe akitisi epe nde totelemi wana libanda ya citerne bapesa biso mpe mbote te batuna biso mpe te sikoyo tozaka na baange wana natali na citerne ya droite bakomi lieu de repos natali liboso ya citerne ya gauche bakomi séjour des morts sikoyo biso toketelema liboso ya citerne oyo ya séjour des morts totelemi wana nde natuni baciterne ya nini kote mpe bateka bapétrole bateka bamajoute baessence mituka ezalaka oyo baciterne ya nini balobi nanga tanga ti omote nde bakomi nga mpe na tangi séjour des morts nde natuni séjour des morts yango eza nini babi omoni oyo kote eza citerne eza bisika batiaka ba-an ya bato oyo bakufaki sans Christ bato oyo bayamba yesu te bato basambelaka te bato soki akufi na masumu baotia ekote nde na bango nalobi tozokende kuna ta ere na pose question tozokende kuna na mbala moko antuka namona motu te ayebo na fungula afongoli me namonaka mbala moko mopepe moko esali tokomi na kati na comprendre te tokoti ndeni namoni motu na fungula te ata bato nde baloba tofraude lola ofraude lola ndeni tala phénomène oyo namoni te moto aye na fungula bo aofungula te kama mopepe moko yebo ene opose bango baquestion tozokota kuna mbala moko namonika tokomi na kati makambo nini namona na kati bien aimé
zwa makambo à cœur tiango na kati ya motema kozwango masekite peut changer vie na yo. Amen. Parce que oyebi te so okufi okende kote nini et tokoti na citerne gauche tokoti na kati epesanga pasi na bato mosusu bakosaka makulutu na biso akufi ndako na esili aza na ndako abie kuna aza na mbongo asala mosala mbongo ndoko na biso kuna aza moto monene. Est-ce que oyebi pose ndoko na akufa po azwa ndako na koti kuna namona nanga ndako te na séjour de mort namona ta nzeta malili te namona ta kiti te o bato bavanda namona ta ebonga te na séjour de mort e tokoti na kati namoni kafula bato ebele batia bango na bakraka bandako eza te nzeta malili eza te kiti eza te donc bato bazaka bongo bamosusu a genou bamosusu bazo baluka na mabele mosusu avanika na mabele na bakraka na maboko bato ebele namoni mindele namoni bato mwitu namoni bana mike mpe mikolo kuna omona baange bakota batour de rôle soki mpe bafongola porte ndeni omoni kamba bakoti hop omona shikote na maboka bani koshikote kobeta bazobeta bango kuna moye te kuna bato bazonyokama nabi o banani bato o banani wapi bandako na bango bavandaka na mabele boye donc ndako eza te ka terrain kenda monene libanda citerne me na kati terrain balobi o omoni eza séjour de mort bisika bato bato bakufa na masumu bato balinga kobongola mitema te bato balinga kosalela nzambe te bato balinga kozwa ata bateme te bato makambo ekili kuna etali bango ata moke te tala ele bakufi tala esika na bango sikoyo namonaki nini na kati ya bato wana omona mutu mosusu kote oyo mutu makolo ya mutu elongi ya mbwa makolo ya mutu elongi ya taba elongi ya taba makolo ya ndeke omona bato mosusu na bachaîne na kingo mibali balati bango basexe ya basi lokola chaînette na kingo basi balati bango basexe donc mibali balati bango basexe ya basi basi balati bango basexe ya mibali na kingo bato mosusu balati babouchon ya bascore ya baprimis bakalebas ya bamasanga na kingo bato mosusu bapake basigarete bato mosusu na bapelire na monoko bato mosusu bazole ekoma mwendo donc azomela basigarete na zolo bato mosusu bana mike bacuba bango batonga bato mosusu kuna talaka mwa jupa mokuzi tala bakola bazobetabeta bango bato mosusu koto mbisa mai koto mutu bato mosusu koto nyoka koto mutu bato mosusu na forme ya nzete elongi lokola maske lokola statue don moye te ngapi o banani boye bato o banani bato mosusu bana mike bacuba bango batonga bana mike oboma biso pwani ngapi obo banani bato boye mpona nini bato baza na sasi balobi omoni bato ozomona koto nyama koto mutu eza bato nyonso oyo bakoma banyama na butu moto na moi oza motu me na butu okoma punda na butu okoma mbwa na butu okoma nyau banyau nyonso ya quartier ekoma ya yo ozochange forme bato abonso okufi difeke na se mokilo obano préféré kozalaka mbwa obano préféré kozala taba na butu obano préféré kozala punda na butu so okufi mpe kozala koto motu koto mbwa na bato nyonso oyo basalaka chasse bazoboma banyama na kisi donc ozwi kisi mpo oboma banyama ebele oza mpe koto nyama koto motu balobi omoni bato ozomona elongi lokola nzete lokola masque eza sorte ya bato nyonso basala idole yo ozovivre ka na bankodia oza na nkodia na bino oyo esopa mbongo oza na nkodia na bino oyo ekenda kozwa banyama na zamba oyo ekenda kozwa mbisi na mai so okufi
ozaka elongi ya nzete oza nzete bato nyonso oyo bazanaki ndoki ndenge apotre mikael alobi awa ki azalaki na kisi na ye oyo babano benga soki mokare ntungu so mokare ntungu wana ekikare ntungu wana na kiyanzi eza demo oyo eza babenga demo kayen demo oyo nzambe abengana kayen kaino demo wana yango babenga yango na kiyanzi mokaricho wana ero oza na kisi wana asala babar esprit asala basorte ya bamvutuma ndenge apotre mikael lobika bano tiaka mokongo bonami akoma na kati eza puissance mokarecho ero ozokende bainvocation mpo basartine ebima eza demo mokarecho ero ozosala baceremonie mpo badomination mpo mibali balinga yo bana basi balandako na nsima eza demo mokarecho ko baza ekeko epe okokufa okozala mpe ekeko okozala ekeko ya mokarecho yo moto oza na baprotection tala loketo no nini eza tala na sa mbeto no otia nini na biro na yo na sa biro nini eza okoza mokarecho bapaster nyonso oyo batia to baposa nzete na se hotel oyo batia bafleur na hotel oyo batia bapoussière na hotel nde tokɔta na église moko soki ezalaki na kikwiti paster alonda bitabe na église nga natuni paster mpo na nini olondi bitabe na église alobi oyo bitabe oyo tolonda yango mpo ese bato nyonso baasa mariage babota ndenge bitabe ebotaka na bino oyebi ke eza bitabe mosusu ebotaka te yo ketia bitabe oyo oli otia jésus ere natimbolaki bitabe wana paster asiliki batindi mama moko baye na poison apoisonnenga omoni ke moto abongo nga nalobaki soki abongoli motema te akokozala nzete ya bitabe mpe kuna nyonso ozosala se ya mokili oyo soki ozobongola motema te soki okufi oza nzete oza mpe forme wana baoyo balati basexe ya basi na kingo eza banani bato ekobo oyo balati basexe ya mibali tala landa eloko oyo apartir ya lelo bana kotanga nombre ya mibali ovanda na bango yo moto oboyi kobongola motema tanga nombre ya basi ovanda na bango bandaki jeunesse na yo bakozwa sexe wana ya basi ovanda na bango so obongoli motema te baolati yo na kingo na séjour de mort mibali nyonso olanda olobi ke nga nazali puissante na kosisa mibali ya congo eza mabe te mais yeba bie basexe chaînette ya basexe ezozela yo na séjour de mort à moins ke obongola motema soki obongoli motema na yo nzambe osala o grâce kozela te kende okebongola na séjour de mort babongola mitema te mitema tozobongola yango na se ya mokili oyo lelo ekwese bien vendredi 7 mokolo yesu akufa dimanche eza liseku ya yesu ndima lelo ere ozolanda mateya oyo okufa lelo na jésus na dimanche osekwa otika ekobo otika mabe bachenete ezozela kuna nombre ya basi ozwa eza nombre ya basexe oyo baotia oyo na kingo bato ya cigarette namoni bino kuna bapake ya cigarette omelaka eza kuna babombaka tu baotia oyo na kingo bafarde ya basigarete eza medaille ya chaîne eza na kingo oyo yoka boye bato ya diama tala kuna basala bapelila milai mosusu batie na pipe mosusu batie na kalebas ezoselo baotia oyo na kingo bato batiaka basigarete ya solo orim mais natuni baange nalobi boye cigarette wana totiaka mpo na rim mais nde nini ekozobima liso mabe kote abi oyo batiaka mikolo nyonso eza rim soki oke hôpital bapesi yo kisi esimi te osani bachange ya kisi mais ya bino ekoma chaque fois ata rim eza te batuka abi tala ezozela yo kuna solono ekoza mwindu bato nyonso oyo baza na kisi ya nyoka yo oza na nyoka na yo esopela kombo olanda meme témoignage ya papa ya mikael liboso ndenge nini abanotonisa bambongo na babassin nyoka azoya kofula mbongo yo olobi awa esili naza likola nyonso tala yeba eloko leloko mokolo kokufa
oza elongi ya mutu mais c'est côté onyoka eza eloko préféraki bato nyonso o babala basirene obala mami wata oza na mwasi na mami wata mwasi ya sirene oyo bokopera na ye mwasi na yo olingaki lisu te mpo oza na mwasi ya sirene oboya mpe kobala kengaka mami wata soki okufi kote olopela mbisi kote omutu na bato nyonso baboma mbisi na kisi soki okufi kote mbisi ya mai kote omutu bato nyonso balata bakolan bamini jipe bamini robe soki okufi oza mpe kakuna na bakolan na yo kaboye na bamini jipe na yo surtout mikolo ekomi katolo libanda libumu libanda kuna mpe ezozela yo bato nyonso oyo bazosala lesbienne homosexualité bolobi leta permettre obanga nzambe te obangi leta likamo te bala mwasi na mwasi bala mobali na mobali kuna namoni bino bakozwa mwasi na mwasi wana baza kokangama mwasi na mwasi akangami na mobali ne olongwa te ata babushebo ozolongwa te abamba na nzoto na yo na mibali na basi bato nyonso basala ekobo na banyama yo boyi mwasi andako ozozwa nyama mwana yo ekoma mwasi na yo mbwana yo ekoma mobali na yo bowa na yo ekoma mwasi na yo soki okufi oza kokangama na bowa oza kokangama na mbwa eza mosala oyo banosala se ya mokili oyo ebele kuna eponi mutu te ezala basi eza mibali mais conséquence nini souffrance baza nango chaque jour bashikota bango chaque jour babeta bango baza na kimia te yo moto olobi koko na nga azalaki na nzungu na kodi atikela biso koko na azonyokama mama na bino azonyokama vraiment soki akufaki en krisi te bato nyonso batiaka singa na kingo lizembela oyo nazokufa na singa kuna ozanga na singa na nakengo na judas kuna kaboye na singa ne na kingo oyi jida kuna baza kuna ebele bato bakufa na basi babetala bango na singa na kingo bato nyonso oyo bamelisa baninga bapoison bazwi kopo wana poison na yo eza na kingo na yo mpe kaboye na bapoison na yo baninganga nyonso basobisa bana basi zem badokter nyonso babimisa basi zem bamagicien bamarabu nde mikaeli azalaki kobimisa bazem soki abongola motema te alingi aza mpe ye mpe akozalaka kuna mais malgré abongoli motema atubela apesa biloko nyonso totumba yango moto aza liso magicien te pese bamokaba ecungu wana tu tozikisaki yango totumbaki yango ayabi yesu comme seigneur et sauveur tomemi ye na mai babatize ye bana wana akoma kosalela nzambe bana 2000 ans wana so 99 ti lelo ayamba yesu comme seigneur et sauveur akangama na nzambe yo moto boyi koyamba yesu bien aimé okozala mpe kana bakisi na yo bamagicien bamarabu bajoueur nyonso babeta bale na kisi osali bakisi o nganga na biso te tala boza kuna bokangami balolongwa na makolo te kakuna yo ozaka nango okonda beta bale na ndenge ya bie ezani tora te bakupu eza bakisi so totiki bakisi tosambeli vraiment tokozwa kupu te tobondeli nzambe ayebisa bajoueur babondela so tozobondela bien aimé nga na lela esika oyo pese nga na bandunduville nazalaki joueuse a 1 nga ozomona nga nabeti bana ebele na bandunduville bato nyonso bafanda bandunduville bayebi nga nabeta 1 na baekipe ya Kinshasa na baekipe ya Lubumbashi tobeta ba 1 ebele bien aimé ngai oyo tokendaki na cimetière tosali kisi na cimetière balo elali na cimetière nzoka nde baesprit de mort balatisa biso na nzoto nzambe alobi kobeta lisu bongo te bobeta bale na ndenge bonzambe bale eza mabe te esport eza mabe te mpona banopesa baexemple kaka na baesport mais ekokoma mabe eto bozosala na kisi baza kuna na séjour de mort bakacher nyonso oyo basala bamagie
magicien baza kuna epesanga mawa totambola mboka wana oyebi ke tokoma na suka te na bani koleba bayebisinga temps na yo eza moke omoni bato oyo baza kuna bakosupporte te il faut bima yaka nga atikali na nsima na otalatala bato nde namoni mama moko atie liboka meshe na motu yo moto ozotia meshe tala awa lokola sak bien aimé oyoka motu kilo te tala mama ngo sak ya bamesha ekweti na mabele tala manzaka plake milai lokola chaku atia ngo baverni tala basi milai lokola nganga tala barouge à lèvres ata batiaka bamascara do abimimo neti mwa ndoki moko boye bana mike baocuba batonga babengi nga ya kotala mama oyebi ye nga mpe na te natali malgré akoma mwindu nga atuni o mama leki na nga te o mwana suka bamama babi oyebi ye na bi wi o mama leki na ye kote onini mpona ni mama leki boye mama leki azalaka pembe bien aimé nazoyebisa yoko nzoto c'est rien parce que mama leki na biso wana toyeba te so abotama sirene ozwa esika kofinga ete azaka kitoko azaka animatrice ya mobutu ye azaki kobota te me bakonzi nyonso bazoya bazwa ye bake présente ye mama leki wana azaka kitoko mingi mibali so baoya na ye babanotia molongo mpo mama leki azaka kitoko me mama leki akufi nake mone kuna akoma mwindu mama leki azaki nzoto otali oboko tala bapoile otali kingo ya mayaka otali espace amine me mama leki akekoma mwindu mama leki akeyina balobi na nga tala mama leki na yo nabi mpo ani akomi boye babi mama leki na azalaki kosambela te mama leki na alinga nzambe te mama leki na banoboya nzambe tala niveau akomi pembe nyonso esili bote azalaki nango esili tala mama leki na bino nga alobi batuni nga est ce que oyebi ke mama leki na azalaka ndumba nabi wi oyebi elateli na ye nabi wi oyebi ke mama leki na bino azalaki kozwa mibali ya bato ebele nabi wi nabi simo bana miki o bana nani mama leki na nga azalaka ndoki ye azalaki kobota te babi bana oyo eza bazemi azalaki kosopa ere azosopa bazemi bana wana baotia bango kote bazeli ye mokolo akufi yango baza na kanda baocuba ye batongo nga pose question na bi bana oyo bainnocent oyo asopi bazemi mpona ni baye séjour de mort balobi etanga bible te baloba malere na temps wana na mwasi akozala na zemi malere mpe na mwasi azombelisa mwana parce mwana oyo azombela libele bakojuge ye selo bakomportement ya baboti na ye ya mama na ye mpesi amela libele ya mama mwana oyo basopi zemi akufi na limfuma mama na ye ye mpe aza na kati ya possession mpo mama na ye baza liye na motolo bana wana bifeke ozosopa zemi bana wana ifo bazala boye bazozela yo yango baocupe batonga epesi nga pasi namoni mama leki vraiment nga bi est azoyebanga babi benga ye nake mpe liboso na bengi maleki mama ye aotalangaka boye azozongisa réponse te mama leki oyebi nga te nga sabina ozoyebanga te aotalangaka boye na tourne natali baange mpo nani mama leki aoyebanga te baange balobi akoyeba ye te pese ndenge aza wamoni mama leki no akufa na chair akufi na âme akufi mpe na esprit aza na connaissance mpe ka ndenge aza wa ndenge aza wana azozelaka trompete mpe kabaka ebwaka na lifebu sikoyo akoyeba yo te nabi sikoyo nga nayebi ye po ane
ngana yebi par babi yo kufite yo ba peso tonga pongi monate yo za ko kufate ba peso tonga ba tio kisi na miso po lala o mona ite yo kufite yo ba tio anestas po bazwa amna yo batal so mabomba ne ke yer sabat mais yo kufite mais ya kufwa est-ce que yo ba kunyo na se mabele ya kufa ba kunaye na se mabele ba sipa mabele yango azoloba lisu te nga bibo andeni bato bakufaka tomona bango bazolobisa biso tosola na bango babi toko explique yo après nde tokontinue kokende namoni mwasi ya mibale alati kashipa mokuse alati sengle mapeka libanda libumu libanda babi tala lisu mwasi o natali babi oyebi ye nabi o lisu mama leki na ngati babi yo lobaki wana mwana suka mama na bino o lisu mama leki no ndei nabi omoni mama leki yo na mama na nga bazande koko moko mama na bango abotami na mama ya ba mama bo baza koko moko omoni ye babi ke est-ce que yebi ke mama leki no abanola tika maputa mikusa nabi ye obano ye bato mama leki no abanola teli puta kota ka wana motolo atia o mukusa kota nabi ye oyebi ka alata ba kolan na ba kilota mikuse nabi ye alata ba mini jupe nabi na yebi azaki olata bongo abi elateli na ye nde ememi yao alobi yebisana mokili bato babongisa belateli bato bazolata bie te bato bazotalisa mitende lipanda oyoka o eza demokrasi eza demokrasi otanga bible te nzambe ayebisaki aron yo na bana na yo na bagénération nyonso nakomona mipende na bino libanda te me tala elateli ya ndeko na yo ememi ye kote omoni ndenge aye kote mpo ayebi kolata te azaki mabe kosala mabe mpe na mama leki mosu wana namonaki chenete ya basexe na kingo na mama leki oyo bachenete ya basexe nga alobi aponi balati basexe boye babi me eza bamibali oyo babanolanda salaire ya péché na bango yango baza boye baange mpe bazokota baobeta bango makasi nde nalobi pardon bobeta bango te mawa bobeta bango te mawa bobeta bango te nasengela bango ata pardon na nzambe nabondela nzambe nasengela bango pardon babi tala awa ata osengi pardon ko nzambe olimisa bango te omoni awa ata bokezwa barepresentant bozwi bagrand homme de dieu boke na rome bozwi pape ke moto akufi basengele pardon na nzambe akoyoka yango te nzambe ayoka pardon ero oza na se ya mokili nano okufi te soki osali mabe ozongi na nzambe osengi pardon nzambe opardone yo mais soki okufi deja oyo tosala messe de mort mpona moto wana nzambe alimisa ye wana mosala punda bosalaka ntango ya kosengela moto pardon eza ere aza vivant ere moto aza na bomoi moto aza vivant oke oyamisi ye yesu mais moto akufi c'est trop tard osengeli lisu pardon nde yini babi ta eza te mpo na mama lekino awa azozelaka lifelo nga natuni oyo lifelo babi te na lifelo moto aza te nano moto akota lifelo te lifelo eza vide ka na moto eza ya kokanga na mokola suka nde bakofongola lifelo awa aza no na séjour de mort aza na lifelo te abandi konyokama bana séjour de mort tina lifelo nga natuni wapi lifelo yango babi eza liboso okomona na mbala mo balobi oza na temps moke tobima mpe namoni moto afongoli porte te yo moto oloba tofraude lola bafongola porte te na mamoto okomi libanda me tobimi ndeni babi talaka na miso na mbala mo toke telema liboso ya porte ya mibale ya côté droite oyo babengi lieu de repos na katikati place monene ekenda nga atuni bato ya kote na bato ya kote bakutana babi te baoyo bakenda ya kote te baoyo mpe bakenda ya kote te bato na bato baza na place na bango après totelemi ka boye ere nazotanga bolie de repos
mbala mona mimoni tokomi na kati siko tokota ndenge Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à la tokota ndenge nini bien aimé tokoti na côté droite makamoni na moni na côté droite oyeba eza pasi so bato balingi obongola mitema te soki bato bayeba secret oyo eza na séjour de mort mbe lelo ozosala bozoba ozosala te limisanga na fingi yo te me nazoyebi soki makambo ozosala wana eza mabe ndenge baoyo bazocontredire na kokoma yango mama Stéphanie ozoyamba mama wana kobebisela misala nga nabebisela misala yokanisi place na koti bana 2001 na banola na RTNC misala ebeba na bano te na RTNC na te ya na église aka 15 na radio aka 15 na sango malamu baradio ebele na te ya pe na Molière balekisanga est-ce que Molière ekufa est-ce que RTNC ekufa po ya mama Stéphanie ekokufa te kote ezomata amen amen tala noyebisa yo na koti awa ekomata pese ndenge oza wana okobongola motema ndenge Mikael abongola olanda Mikael nini asalanga barobo wana kende ozwilanga nini eyela ye po abongola motema naza na poso obongola motema oyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur makambo noyebisa yo eza vrai kokoma lisu te ke kolekisa mama wana te eza ye azolekisanga te eza Nzambe alekisinga eza ma Stéphanie te eza Nzambe landa makambo bongola motema bato na séjour de mort baosouffrir bato na séjour de mort baoyo bayemba mizika mokili na mona bakokuna bamisicien ebele oyo namoni kuna baoyo bana Nzambe oyo bayembela Nzambe me na kati na bango baza na bademo bakufi na kidemo na bango baza kuna vraiment bongola motema eno oloba nooleyebisaka bapayen te nazotouche na bapaster na baprofete ezotouche mpe na nga so na bongoli motema te lokeza na séjour de mort kutu ange ayebisanga omoni parti etikali ya yo so obongoli motema te soki obongoli motema te oza mopazi ya mama leki na yo baboza ebele bakoko no baza wa metan bamakulutu bakoko banoko metan mpenza ta ya koketalisa yo bango eza te mwa ndambo omoni wana ekoki etokoti na droite namoni batu bien aimé tosalela Nzambe ko oyebi bato bavandi likolani na bakiti ya or kiti nyonso or oyo tofanda vanda bakosa or awo eza te batia kiti ya or bayiba te kiti nyonso or bato balati babilamba pembe 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 tala ekenda namoni sota nzete oyo nakemona kuna namona ngo mpe na mokili te nzete moko na forme ya liyebo do liyebo esobe ya monene wana bato bavandi na baidiofa bayebi sota mayebo wana tala nzete ya malili do ventilateur ekosa ovandi na sa nzete wana mopepeka batandi batiti bato bavandi bato bakenda nzete ngo ezolandaka bato soki opusani nzete epusani ezipi bato tala bato kitoko elongi apepe ndenge moko oyebi loposa bato wana ndeni lokola bebe oyo abotami na maternité bien aimé salela Nzambe tokosa baposo me poso ya mutu ya bebe oyo abotami eza lokuta te ne bible ezolobake etokende kuna tokolaka nzoto baange c'est-à-dire toza na loposo kitoko loposo oyo mabe ezotikala awa ekende kuna te oyebi nakoti nayoki na soni pese na kompare loposo na nga nano makolo ngulu okoyoka liboso mpo na nini naza makolo ngulu mpo na yesa yo ke Nzambe amemanga te mpo naza juste Nzambe amemanga na grâce or que ça pas tout c'est la parole c'est que nazaki mpenza mpe juste te nazaki na parole te me na mawa na ye ameminga na forme yango ndenge Paul alobi ke yaka na nga na forme oza nango nazaki na bongola mpe motema te yango oyoka nabuka ndako nabuka boye mpo nazaki païen de l'église nazaki mopakano me na église me Nzambe ameminga mpe ka na forme wana mpe se ere na kozonga
naza na sapato na nga na makolo na bongola motema. Alléluia. Amen. Atalisinga Nzambe alobi na lobi o banani bato kitoko boye banani bato kitoko boye mbala mo ange abimi tala bato bakufaki en Christ tala bato babongola mitema tala bato banimela Jésus comme Seigneur et Sauveur tala bato bazaki baptême o bandimai kokufa na Yesu mpe kosekwa na Yesu tala bato basungaka o bapesa badime o bapesa baofrande tala bato basunga bahospitalier tala bato basunga bato ya prison tala de bavandi yao tala bango santé kitoko bien aimé omoni santé tala santé bato baomona mpasi ocuba batongaki baya minene bongola motema nde soki okufi okende kuna oyebi na leki eloko maa na séjour de mort koloba te ke nalobi biloko oyo mpo na lelo naloba yango depuis 1999 namona bato na bakashe na nzoto nga atuni bato okote na séjour de mort na bakashe nini babi batatuage otiaka okeli felo banda koluka manière nyonso efase yango eza kashe ya réclamation o diable akoreklame yo oza mutu na nga nayebisa pote mikael bondela matoi na yo oyo ekangama sino te ekoreklame yo mobali atombola matoi te asala mpe effort maduso yango yango kana bapriere ekomi kokangama sala effort oyo bakashe na esila namonaki bato mosu na séjour de motala minene awa lokola banjoko nga tuni moto lokola njoko nini abi eza bato oyo bazoforce nzambe ke moke na ngai eza mabe ifo na ya monene ere ozoforce nzambe tala ndenge ozala namonaki yango kuna namonaki bato mosu mitie bakonda nabi oyo akondi bonini oyo omoni moto oyo azalaka monene ake komela bakisika akonda soki nzambe asali yo monene tikala monene ayebi mpo anini atie yo monene soki asali yo nzoto mike tikala mpe kabongo koforce nzambe te nzambe azoyeba mais enake na lieu de repos tala bato kitoko baza peuple ka ndenge moko nga tuni oyo banani kitoko boye bakiti ya wolo boye oyo banani nzete ndenge nini oyo nzete oyo lokola ventilateur eza nini babi oyo lieu de repos bisika batie bato bakufa na nzambe tala bazawa bato banimela yesu na mokili bato babana obanga nzambe bazosa masumu te azobanga so na se lisumu nzambe opesa ngai etumu bato bayambaki yesu comme seigneur et sauveur tala ndenge bazawa nde natikali na otala bango ekitoko bato kitoko na otala bango na tunike bantoma nzambe mpe bazawa babi baza bango nyonso nani abraham azawa babi na bamoïse babi bango tu bazawa nabi bokotelesanga abraham te babi bazawa ata totalisi o metan na yo eza moke so tolobi ke osala 5 jours 4 jours bakokuna yo okopola yo ozaka na 3 jours il faut to rapidité yaka sikotala bato mosusu banko oyo nabi ya mama marie azawa mama marie mpe mama yesu azawa balobi azawa nabi ata boboyi kotelisanga abraham na mama marie babi yaka totalisa o mama marie nde tobani kokende namoni mwasi moko boye babi tala parmi basi na range ya basi mwasi okitoko nga atali babi omona mwasi honnête nani omona ye wapi nabi na église catholique namona na église catholique babi oyebi nabi baloba mama marie babi tala mama marie yo nga bi bayebisa biso ke mama marie wana na catholique aza ye te eza foto ya bongo eza satan abi omoni nzambe na minute so totalisa elongi boso okoyeba ye te ifo totalisa oka elongi oyo oyebi ye totalisa oka elongi oyeba omoni ye mama Déborah ndenge ozalaka ozalaka nzoto mike me lelo ofongwami mwa moke moto akala mpo ayeba yo ifo akanisa elongi na yo abomwana ifo akanisa sii moko abomwana yo mpo oyeba mama oyo ifo batalisa oyo batalisa bino na mokili soki eza ye te me yo oyebeli ye na elongi oyo
yango totalisa yo. Oh Maman Marie. Na bien. Oh pesa Maman Marie. Azape kote na lola. Babi Babi pusana pembeni na ye. Pusana ngape na pusani. Babi Maman Marie. Omoni sero azana posa solola na yo. Ya linga solola na yo. Oye bisaye. Ya lobi osola na ngani. Nabi Maman Marie. Yo bano sala neni po ya kote o. Abina bongola ki motema na bano landa Nzambe na droiture. Mais loko ezo sala nga pasi awa. Na mokili erba tikali. Bakomi kwa torengai koleka Jésus. Epesa nga pasi. Chaque fois elle nazo yoka nga na yebisa bango ba torenga te. Nga na za servant lokola ba servante. Nga na za ki mutu lokola ba tunyonso. Mais grâce à Nzambe kweye pananga. Bino boko kwa torenga te. Bino faut bon remercier akaka. Bino bozaka bato opesa Nzambe merci. Merci pour pesa otika mama wana aboti Yesu. Pesa sona za mama mabe. Ndenge seme wana ekota ki bazo persécuter nga. Persécution makasi bakomo tcholanga. Est-ce que bino bomona zeme zo kota sa mobile? Sona za mama mabe mena sopi zemi. Na mbeli kisi poda sopa zemi wana. Mena kanga ki motema na bomi zemi ti 9 mois. Yango wana ngai ezaka ba remerciement. Mais ezate de boa dorenga. El bozo kwa dorenga. Nazo yoka pasi. Yebisa na mokili boyo. Entre bino na Jésus-Christ na entre bino na Nzambe. Pon mosusu ezate. Po ezaka Jésus. Jésus de pont. Ceux qui makambo na bino boyebisa Jésus, Jésus oyebisa ngo papa na ye. Mais bon oyebisa ngate. Oh lisenga na Maman Marie. Oh senga na Maman Marie. Nga naza nani? Naza nani? Marie wana basenga ezanga te. Soki ezala nga elingai contredire Bible te. Biso tolanda oyo eza na Bible. Yebisa na mokili badore nga te. Na bia bon. To bana lisu ko invoquer yo te. Abi wana omoni wana boloba. Ave Marie wana eza prière te eza souhait. O ba souhaité akinga. Bo wana souhait nanga. Bo réciter mo pona nini? Bo luka ya bino souhait. Boko luka souhait eza mabe bo banga Nzambe ngana boy na nga Nzamba jijenga ngana boy après ba benga lisu yaka na moto yako tala moto ngana kena talibo oyebiye nabi okimbango babi oyebiye wapi nabi omoni papa oyo na mona ke ba photo na mituka lata liputa oyo malgré alati sultan mais kuna mokila zana liputa babi bon alaka liputa nabi azana liputa na mituka yo ngana ko bosa nete okimbango babi yo yebiye lokola nani nabi baloba za Nzambe bato akimbangisi so Nzambe bato mwindu soki ndenge nini nebi te nga namona bato église de nord bazoko adore ye bon balobi aza prophète pe ba ange balobi aza prophète a Nzambe sikele bosolola na ye nga tune papa ya solo za prophète a Nzambe yo mozo bande ba masolo alobi naza prophète a Nzambe na lingala asomisa pe na lingala nazali prophète a Nzambe nazoka pasi mingi na mokili mpo na mokili on dirait natikali koforme barebele on dirait natikali koforme bamiyibi ngai nazwaki baptême na ngai na mai na ndimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'abord ngai kimbango naza protestant nazalaka mokristo ya protestant ya kimbangiste te kimbangiste eza bango batiki ofongola bafongoli nde église na komone nde naza mama Déborah naza chrétien batiki ofongola église ya mama Déborah wana ezanga te nde mama olai azaki ne chrétien bafongoli mama olai so batikali koadore mama olai est ce que eza mama olai ndenge ofongoli église bo yo ofongoli église ya Stéphanie yo ofongoli église ya Jésus-Christ mais ere okufi batikali koadore yo ya lobi na yebisa moto adore nga te na yebisa moto aloba te ke naza Nzambe naza Saint-Esprit nga na yebisa bango ke naza messager ya Christ naza envoyeur ya Jésus-Christ atindanga na mokili mpo na teya nasali mosala na nga to esuki na ye na nga o batikali kosala simesa ya nga te
Ngana yebsa mutu te kabenga ke naza Christ. Ba musu ba bika za Saint-Esprit. Ba musu ba bike aza Yesu. Ba musu ba ngai kuna nazate. Nga naza envoyer à Jésus-Christ na mokili. Yango moni nazawa. Makamo balobi wana na yebi yango te kende ko yebsa bango ba nimela Jésus comme Seigneur et Sauveur. Balanda doctrine ya Nzambe. Makama lukuta ba sala wana nga kuna naza na nga te. Na tuna ki pe makama maya kama. Na bi yo tika mai moko boke ba sala ba miracle na kati. Ba mabele moko balia. Alobi boy. Omoni Christ. Era so sale la mutu. Christ a sale la mutu quand eloko yebi. Et na si vision est-il frère na so ki vision. Christ a so yebsanga ke omoni mayo. Soki o meli, soki o sokoli, ozwa vie. Mabelo soki o le yango okozwa vie. Mais na discernement eza mai wana te. Eza parole de Dieu eza liloba Nzambe. Soki o le liloba Nzambe okozwa vie. So lenzo ta Yesu ozana vie ya molai. Mais on nyonso basa ba cérémonie wana na yebi yango te. Ba meminga lisu toke. Na ke na moni mutu amisatu mundele. Babitalo. Natali. Oyebi ye. Nabi na yebi ye ko azanan nabi Branham. Babi oyebi Branham nabi omona ye wa. Yo za mwino ye mundele. Nabi na ba photo na bangote. Na mona na l'église à Branham ba te place mona Jésus. Babi oyebi lokola nani. Babi aza prophète attendre la fin. Ne baloba. Pe ye moto ayaki na message à révélation. Pe nde baloba. Balobi est-il vrai aza prophète on Nzambe pesa ki révélation à makasi. Mais bo solo la naye. O ba sala lelo zango. Nabi yonde moto o te apocalypse ya lobi Nzambe pesa ngai atantanga vision apocalypse. Mais alobaki te na za Jésus. Et ça message au monde quand ba pesa message. Soki oke kopika na mokili te koloba ba ko changer que aux Nzambe. Nazwa ka vision de motu nyonso azwa. Mais ça te que naza Nzambe. Mais nazo kama lelo na mokili balobi ke Branham aza Nzambe, Branham aza boye na boye, Branham aza boye na boye. Nga ezo pesa nga passe. Nga ezo pesa nga passe. Yebisa na mokili ke naza Nzambe te banimela Jésus. Bango banimela bazwanga Nzambe te. Badorenga te badore Jésus. Nga na mona ba vision est-il vrai? Mais na loba ki te dépend na moni vision na komi Yesu. Na soyo kapasi nde na za koto. On dirait na tikale ko former ba rebelle. OK. Ezo pesa nga pasi. Na bi bongo abie. Na bi pardon ba po me manga na Abraham ata na Moïse. Ba bi temps exacté. Na tikali ka wana ko telema. Ba ange ba kebo. Ba komi liboso ba telemi. Ba yebsinga viens vite. Dépêche-toi. Viens vite. Allez na zipembao. Na landi bango. Na ke ko ma place baza. Ba bi tala papa oyebi. Nathalie. Nabi wina yebi. Babi ezana. Nabi onoko ba mamati. Babi yebi nabi onoko ba mama nanga. Na tuni ba ange côté ayeko sani. Babi aza mutu pe aso zela trompette beta po akene lola. Akena lèvement. Nabi ndoki akena lèvement. Bino ba mama azaki ndoki. Ndoki côté ako yandeni. Bosa mabe. Bonsi maman leki nanga bien ya kitoko. Botie na séjour de mort akomi mwini. Bonsi ndoki boye na ye koto. Papa boye biete. Na petele bino ni solo na ye. Babi asala ni. Na biche angayo. Papa zaka ndoki. Voilà, maman s'il vous plaît. Pour aller là, tout stop tout banano. Papa ndoki anga bomo. Oh wana to mususu. Papa moko ndoki wana. Me maki bio batama. Yendo mone na ke mone na lola. Mama. Kamusinga. Ndoki na lola. Ndoki na lola. Na lieu de repos. Ndoki na lieu de repos. À suivre. Et loko ni ne memaki ndoki na lola. Na lola. O likamuninga na omona o. To koma kuna na lola e komi ya ko paniquer. O tala boyo. O kuti frère nani na lola. Okuti sere Songolo la lola. Chelo azaki na sima lopango na bino.
C'est tu fais un bout comme avant là c'est au coup tu pour la lieu de nani. Nga la lieu de tomate. Nga na lieu de repos. Au nom de Jésus-Christ. Nga na lieu na ngola Nzambe na lieu de repos. Ndoki a continué de repos. Pasteur. Est-ce que va pasteur boyo ki langa likambo? Ngel fona ba akote kikuna na fraude ndenge batu ba na fraude lola. Akende lola makolo to ndenge nini. À suivre mama pona lelo liloba suka pe conseil na musika nga la to banda na mokolo semaine to zokota na ba nunde na ba question. J'ai vraiment des questions à poser. Il y en a plein. Alors to banda ngo semaine wana liloba na suka pi mot de la fin. Vraiment bien aimé. Quand dégage maman Zoloba, maman Stéphanie Zoloba, et ça passe. Maman leki o azalaka bien, o azalaka na beauté, o azalaka kitoko, o azalaki mwasi ba ministre, o azalaki mwasi ba président de la République. Mais maman leki na ke mone na séjour de mort. Mais ndoki na ke mone na lola. C'est que mon conseil à l'école, ça passe. Compliqué, hein? Et ça compliqué, bien aimé. Qu'on bête à ton hôtel, grand homme de Dieu, grande femme de Dieu, à Bishop, nani, Luka Maobo, la motema. Numéro. Otika Ikobo, Otika Masanga, Otika Lukuta, Olongola, Mbetu na permanence, Otiana, moi, bureau. Si l'autoke mon anakuna. Na semaine zoya. Okoyoka cause nini mutu wana ke mona na lola ake mona na ndenge ni nebi bato mitema mabeba alobeza lokuta mais okomona Nzambe yebsinga un prisonnier de Dieu peut devenir un prisonnier de Satan. Un prisonnier de Satan peut aussi devenir un prisonnier de Dieu. Dans la Bible, Saoul azaki prisonnier de Dieu, Judas azaki prisonnier de Dieu, le nom bazaba prisonnier à Satan. Tala Paul prisonnier à diable. Tala Ruth moto ba établir loi. Ba ça pardonner te ba sala et kobo famille na ba ça et kobo na papa. Le loi azana lola. Bongo lande motema. Vraiment landa makamo. Tika ba discussion koma eza lukuta. Tala poko yebso ko eza lukuta terre. Omoni bananda yana fongoli Bible pour le bagatani na Bible. Oh, ça papier mon soir. Yo mon écrit mon corps. Ah, on a fait que le pèse séminaire. C'est ministère de la croix. Na tanga na papier. Na commune na zo tang. Pourquoi yem so que biloko ça esprit. Yo mon na papier no tang. Tout na ba bibliothèque nyos. Les ana livre bimate on a ko bloqué. Et loko ekoki kondimisa yo na zana no mwasi. Na yebisi yo ke biloko na zuite après théologie. Soki na zwaka ngo après théologie, okoloba ke atangi ngo na classe. Nga kutu na théologie na kei kaka pona kele po makelele ya batu. L'État lobby po ba considérer servant tanga théologie. Comme il y a César na tosi pe po to peso mikanda tanga théologie. Yango na keno tanga. Mais ça na eloko théologie a yebisi ngate. Parce que théologie pa yebi yango te. Merci numéro 2. Yango na lobi landa makamo bien. Zwa numéro ya téléphone nanga. Po obenga nga. Eroso benga nga. Soki omone zo lekate. Ko décourager tes abato bele ba benga so lekite akangi. Ata lekite forcé peut-être charge exacte. Courant ça moi passi. Peut-être au bien. Nazo bondela. Peut-être naza na mate ya côté mususu. Peut-être pe naza na moi repos. Tiambamba na koyamba yo nazo yamba mutu nyonso. Ozo bengaga. Poser question nyonso za nango na répondre yo. Malgré maman lobi que to poser ba question to poser. Parce que na boya question te. Ngai na sala université te à part théologie na sali. Mais na te na université de Kikwit. Ba posanga ba licencié mayele. Ba posanga ba question oya mayele na bango a classe mais na zone sa bango ya mayele ya Nzambe et belé lelo pe ba bongo la mitema on poser ba question numéro de téléphone na nga yango zwango 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3
benganga nakanga téléphone te so nazo yamba te yeba bien nano méga exacté ou bien raison moko boy mais suka na ona ozwa yo vraiment na pesi bino nyonso mbote ba o bazolanda nga mikolo oyo na bétranger awa na Kinshasa boyamba mbote ba o babengi na Lubumbashi boyamba mbote frère Enoch Eturi ozolanda chaque jour zwa mbote mama na nga uti obenga na Lubumbashi o na bosani lisu kongo na yo zwa mbote ba o nyonso na étranger ba sœur Lisée frère Miss mama Patience sœur Rebecca sœur Momo bino nyonso natangi te boza ebele c'est marche en Afrique du Sud la servante de Dieu yamba mbote message opesaki nga ezaka bongo mais moyen d'expliquer ote zelaka eto comme esika wana ondimaka esika oza Nzambe mpo likambo lobi wana mpo na nga oyoka yango te mais obimisi yango Nzambe apambola yo ser na nga malgré oza jeune fille salela Nzambe tala ope aza jeune lokola yo vraiment bino nyonso frère James na Afrique du Sud pasteur Dieu merci na Afrique boyamba mbote batu nyonso balanda mama Déborah mama Lauriane pe mama Lauriane boyamba mbote sœur Odette yamba mbote merci Kika mwana Bandunuville yamba mbote ngai yaya na yo Sabine na koma mosala Nzambe publier yango na bato ba Bandundu bamona mitema bamona bayamba Yesu na kombo na Yesu Christ sœur Fifi na Londres kuna boyamba mbote mama Sophie bino nyos sœur Charlotte ale boyamba mbote na kombo Jésus Nzamba pambola bino ciao. Voilà, on a ça ciao ya mama ya suka. Papa, je pense maman ça peut s'imboter nyonso. Yo chaka tabou pour na lelo, s'il vous plaît. Nzambe mbote. C'est même pas de problème. Nzamba battre bino, après ça bino toujours makasi, toko ba toujours na losambo. Je crois que toko ça la programme et ko suka te kaka na koyoka témoignage, mais ko senga peto sala ba déclaration parce que Bible lobi na lolengo yoko ya mamoto ndoko zwa oyazali. Si certainement to bengami comme ba apôtre comme ba sali ba servante ba bouche autorisée et sengeli pe mona réellement communication oyo to ko pesa pa bino nanzela losambo Nzambe abatela bino merci vraiment naza mingi olobate refilé tellement bande connaissent toi les Nazaréens alingi bino mingi papa Guy maman Lauriane là-bas en Afrique du Sud bande connaissent maman Louise maman Marlène Mbouyi ba salutation na mneka baba tuno surtout chacha na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazaré. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, po likamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Elengesa, Mokoto numéro 1. Après, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le